pesa kokanda faut révolter yo tolobaka ntango nyonso soki tozoyawa nous ne venons pas parce que tozangi misala nous ne venons pas ici parce que tozoya eloko ya kosala te nous ne venons pas ici pour venir passer nos temps mais soki toyaka awa nous sommes en train de réfléchir pour le Congo bana Congo oye nous sommes en train de réfléchir pour notre pays nous n'avons qu'un seul pays ici nayebi te yo moto olotaka États-Unis yo moto olotaka soki Canada nayebi te soki mbongo ya kotikala bana kutya lipoza nango te okoya kokende Canada kozango mokolo ni ntango ozoya awa koyaka na sentiment te mon frère ntango ozoya awa koyaka te keno lokola omoni bisika kokende eza te nakelekisa ngonga na parlement depuis ya Pascal te soki ozoya awa c'est parce qu'à des fois ozoya te keno po nake kaka mais tozoya topesa information tozokoya awa mpona kobundela mo ntango tozoloba nayebisaki bino awa lendi ke biso mboka oyo toza na bitumba un pays qui est en guerre la guerre doit être déclarée guerre badeklaraka yango keno lelo kobanda lelo bino bana mboka eza na guerre mboka eza na bitu yebisa ngai déclaration wana oyoka yango nayebisaki bino awa j'ai cette vidéo ya gouverneur militaire ya Nord Kivu akutana na bajournaliste batuni ye motuna balobi mais c'est le gouverneur militaire. Je sais que vous êtes ici pour faire l'offensive. On a combiné ça, mais vous avez tout. Nous vous avons vu Mini, Yaba, Minduki, Babylon, Bazanamo. Mais Bozo Bundate Pona, Bozo Bundate Pona. Le gouverneur militaire, sa réponse était ceci. Il dit, nous sommes l'instrument de la politique. Nous sommes l'instrument de la politique. Nous recevons les injonctions. On nous a dit d'observer le cessez-le-feu. Bala Congo, un militaire au Bakindi na front, pas que le Kobunda, Bayebisi Yoko Bunda, Tika Banguna Baboma, Basta Nyoko Babosa, mais yo, Telemaka Gafi, Bala Congo, alors on nous a dit d'observer le cessez-le-feu. Nous sommes en train d'observer le cessez-le-feu. Si les M23 vont continuer avec leur hostilité, ça s'engage que mais nous sommes en train d'observer les instructions qu'on nous a données dans la politique. Oh, un militaire à politique. Militaire à politique. Ok, yo, dans mon salon, Kota, je suis appelé de dispenser le cours. Na koti na salle na yage pona tangisa ba na mokozanga le bio kotangisa te il faut na yeba pourquoi yebisinga na tangisa likaba mwa jami ongai mosala na yeli awa na koti na salle na zana ekolo yo pona ko dispenser cours na tangisa bana na moni pe bana bazali ngape na zana koti na salle après préfère singano vous n'avez pas droit de faire sa cours. C'est-à-dire, mon donc, n'a retourné à être préfet. On sait qu'est-ce qui ne va pas. C'est là-bas, on monte. Après, il y a eu ça, non. Jusqu'au preuve du contraire de foot éminent, non. Alors, tu vas continuer au stade à tête. Tu vas la grève. On a fait l'éducation. Mon président, c'est un peu de foot éminent. On a fait la s'abstenir. Mais yo, pas au foot à Yombo. Pas foot Yombo. On vous a connu ça, mais tu vas comment faire des bonhommes là. Pas au fond d'ailleurs, papa chauffeur Bibundeli. Mon goût de payer, il y a un peu de bande. Les militaires, par contre, ils peuvent confister à Bapo. Bana Congo, mais ça qui bien bien.
n'attendez rien na pouvoir bataille na gouvernement ya loku ide passe bazokamba mboka batina sursaut d'orgueil balati lolo yango azomona pa bazokoeshue bala kongo oye ezokana te ezokana te na longoli na nakolo bato bango boyo bala kongo oye toyebisa te bino boye idps bayebi eloko tozalaki na ministre Willy Bakonga d'enseignement. Je sais ce que ce monsieur a fait. Baba Kongo oye ce que ezalaki na moto aza kokundisa Willy Bakonga ya liboso ezalaki tonimo kofunda Bakonga tongo midi po balobi bosava tonimo aba za bato deko za ministère yanse bana Kongo oye tomoni buzoba ya idps na na société nyonso d'avance grève ezali constitutionnel bana Kongo oye soki moto azofutama bien te azali na droit ya koréclame par grève bastope mosala qui dit grève toboyi tokosala mais vous et moi nous avons vécu ici sous ya reine ya idps ya bato ya buzoba baenseignant balobi te ndenge toyokanaki eza boye tokosala badésactive baenseignant wana nyonso bana Kongo oye maintenant nazokoki kodésactive bango soi-disant je le mets entre guillemets soi-disant c'est un juriste un avocat abosali mibe mais abosali ta yebi ya lolendo yango mpe bomi bango baye mosala te yango kobosalaka histoire te ntango belge ayaki na mboka oyo aetidiaki bikolo nyonso belge ntango aye na mboka oyo aetidia bikolo nyonso atali bangala alobi baoyo baza bakombata oyo baza baso et le vrai militaire na mboka na biso eza banga soko boyi itali ana Kongo oye ake na Kongo central alobi non bato oyo baza bapere me bazali babongeso bazali babonge soki mpo te mokongo na entreprise na yo okoavanse mateke de kwa mpo na gestion bayebi ya bana Kongo oye atali gra bandunda alobi oyo bato ya maye bakodisa mboka oyo bango mpe lelo moto akoso te kobana 1960 di lelo soki bokontoza kovala bato bazokosango bato ya bandu malgré bango mosala kosoutenir kaka bato mosusu baye bavandisi moto mosusu balakisi ye ayebi musa Joseph Kabila ntango ayaki il ne connaissait rien bato basali ye bato ya bandu bana Kongo oye alongwe wana atali bandeko na biso ya kasa atali bandeko na biso ya kasa belge atali bakasa ye alobi oyo bazo oyo mosala bango commerce oyo mosala bango yango omoni bango commerce babotamaka nango na libumu meme mwana moke soki bayene awa akotanda bilo odomine na bango yango alobi baoyo baza bato ya kokamba mboka po bayebi eloko me nyonso mpe zaloba tomoni te mosala ya bakasa ye tomoni te bana Kongo oye peuple congolais lamuka papa Etienne Tshisekedi abundi atala alobi te pouvoir oyo mpona kozwa yango merci tata na makasi boye soki na besoin na nga moko na kokoka alobi peuple congolais prenez-vous-en ayebaki ke moto akoso te nulle part na monde
moto za armée mon côté et l'équipe peuple congolais n'a pas parlé l'équipe peuple na maka ce qui peuple telemi makamno c'est ça mais tu dois passer un exemple à Kenya babimisi loi bato batali kaka mpona lipa balobi jamais peuple no se sali et se soulevé babomi bango balobi lokolo totelemi tosali totelemi mokonzi mboka atala lobi te ofanda lobi na zolo avanda lobi bo miboko wana nyonso na maye balobi bolelo ndimi mbeko na mai obomaki biso mpona nini lelo bamanifestation ezali bazosenga sani adenisede balako oye yo kongo mesala kaka nzambe akosala ozeli kosala ti tata ya mana esi eleka balakongo oye meme ta ya mana yango ezalaki soki ekwei balokoti balembaka moko bazala kobomba yango poso babombi esani ekoli balakongo oye le président Martin Fayulu le discours était de la nation avec les 30 le destin de ce pays est entre les mains de vous les Congolais. Donc c'est d'une façon que prenez-vous en charge. Yozo c'est la carte Nzamba Rosala. Quand tu as jeune à 100 jours, à 1000 ans, Nzamba Rosala, Mane Gokoya. Lelo UDPS pouvoir réseau telangana moko pas possible pouvoir réseau ça nini réseau telangana na moko pouvoir réseau telangana c'est parce que on ne soutient pas le bloc comme ça mais ce que ça va payer maintenant bateau bazaka no basinaka mbele moko toza sune tote bana komo oye nalinga ko ebisalo moko lelo nanga akomi rebelle to nanga rebelle to nanga tala biso ndeko tilombo nanga te nanga tala biso ndeko tilombo nanga te lelo nanga rebelle nanga komi rebelle contre mutako yoko kwa cheleki biso nanga komi rebelle contre peuple congolais oya komi saki bafotaki ndeko tilo mais tozotuna yo nanga yebisa biso okomi rebelle mpona nanga okomi rebelle mpona balakomoye lamuka na pongi lelo boye yo ozola na pongi ozomona kaka ke RDC eza Kinshasa osombi mwa lotoko osombi nini mwa molangi ya biere omeli ozomona ke kongo eza Kinshasa me bandeko no kuna bazokokufa ntongo miripo parce que nous les Kinois tomona kaka Kinshasa tomona kaka kongo Kinshasa lelo depuis Bunanganda ekenda 2 ans bafetaki yango ba-23 bafetaki 2 ans ya Bunanganda depuis bazwa yango basali fe balobi depuis tozwa Bunanganda lelo 2 ans esengeli tosala nini tofete bachampagne banini bamelia melio ozobeta mabo bazokosa yo non nous avons une armée forte montée en puissance avec le président Félix l'armée est devenue lokutana loku mais soki esali mpe armée makasi Bunanganda na lelo bobotola te mpona nini bala kongo ye lelo boye kanyabayonga bazwi kayina bazwi kirumba bazwi bala kongo ye nanga azokota na kirumba lanala bien nanga koti na kirumba bana kirumba bayeba yambie bayebisi tozali tosela yo asali meeting yoka na meeting nanga asali na kirumba eloko liboso alobi je demande pardon à Dieu nasengi nzambe asa nini nzambe alimbi
na balusi bana Kongo oye bana Kongo oye bana Ramuka oye bana Pedali Matefa oye 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 Matefa baonyonso alobi nasengi Nzambe pardon kino mpe bolimbisa mpo nasalaki buzoba na 2018 olie nabimisa moto azwaki nakebimisa ndeko tilo tala mboka ndenge eko tala mboka ndenge eko alo yango natali nalobi te nakotika te mboka epe baboye yango nasimbi mindu tobenge na ndeko o nango kufa na ye te nangoku malheur biso tozomona peuple congolais ezana po tolobi nanga moto alambaki fufu nanga moto asasi baélection azalaki na makoki nyonso alobi te loko naza na danger apiblie atiki makambo na sede ye abilimba me ye asalaki yango te lelo akomi rebele bana Kongo oye landa biso na bokebi lelo baterritoire ekei oyo nazali biso bamboka ekei oyo landa na radio Okapi bakonfirme yango Kanyabayonga ezwani Kaina ekei Kirumba ekei bavillage mosusu bandeko baza réunion sacré baministre nazoyebisa yo likambo ya Julien Paluku azali ministre soki ya commence sérieux